bonjour, bonsoir à tous les abonnés de B52, la mignonne officielle. Moi, votre humble servante, Maman Mignonne, je nous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'il y a des nouvelles à vous donner, nous sommes là pour vous informer, ok? Si c'est pour la première fois sur cette chaîne, en tout cas, je vous supplie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer la cloche de notification pour ne rater de nos prochaines vidéos. Et nous disons merci à tous et à toutes les anciens et anciennes de cette chaîne. Et vous, vous qui êtes là, français. Voilà la grande famille, je suis amenée encore une fois de plus, Belle-Vie qu'on dit la patronne, on dit la poutine de l'écriture, hein, l'écriture, on laisse l'écriture ou on a laissé l'écriture à Belle-Vie qu'on dit, pourquoi? Parce que cette belle dame, cette bonne dame, elle nous fait des choses toujours surprenantes. Mon Dieu, Belle-Vie, est-ce qu'on peut faire ça à ta famille, Belle-Vie, qu'on dit? Je vous ai mené le temps de la fin, saison 2, la grande famille de B52. Nous allons tous essayer un peu de faire une petite analyse à propos de ces films que nous suivons sur Belle-Vie TV. Si tu n'as pas encore, si vous n'avez pas encore suivi le film, je vais juste vous demander d'aller vite chez Belle-Vie TV pour suivre cette deuxième saison de notre film, Les temps de la fin. En tout cas, après ce film, il y a eu la réaction de tous les fans. Les fans étaient là, ils ont dit que non, le film s'est mal terminé. Belle-Vue, est-ce que tu peux faire une deuxième saison? Belle-Vue, Belle-Vue, Belle-Vue. Tellement que Belle-Vue, elle est là, son oreille est toujours là pour écouter ses fans, pour écouter les gens qui regardent Belle-Vie TV. Elle a résolu ou elle a répondu à notre demande et nous voici à la deuxième saison de notre film Temps de la fin. La famille. Pourquoi je dis dans notre titre que Bakobongola Maloba? Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Nous savons tous que notre artiste, notre star, Belle-Vie qu'on dit, elle est toujours combattue, mais jamais abattue. Pourquoi? Parce que Dieu est avec elle. Je vous assure, vous savez, tout ce qui est caché ou tout ce qui est gardé dans le main de notre Seigneur, même si le storm, même si le vent souffle, il n'y aura personne qui pourra arracher. Nous sommes comme soso na se ya mapeka ya mama na bango biso batloko ba Belle-Vie ba biso o tozalo ko ba soso na se ya mapeka ya mama na bango, mama zoko protéger bana na ye ata kombe komba kozala na possibilité ya kozwa bana ya soso te. Ndenge moko na Belle-Vie kondi la patron na abomba mana se na mapeka ya Yesu Christ, quel que soit dans la vie réelle, quel que soit na ba activité na ye oyo azali kosala. Les cœurs de l'homme. Les cœurs de l'homme, la grande famille. Non, t'as la film, non, le Seigneur. Merci parce que au fond, langa misu. Naebisa biso e onyoso ke tangu totala ba film na biso totala ngo ka te pona esengo ka botali oseki longo le stress. Lukaka otiraka leçon. Na chaque ba film bandeko na biso ba tshela biso eza ba leçon oyo ba pesaka biso o mutu na mutu oyo azape na conscience, mutu oyo aza mature akoyeba kena na film oyo ndenge eza boye neti nga parti oyo namoni Marina Laba na Ada bazo tonga Belle-Vie.
Vous allez voir que ce sont des sœurs en Christ. Hein? La famille. Bazamba, tu karaba, tu l'attache jaquette, il y a chrétienté. On se dit, Marina, ce que Samela, na film, oyo, na première saison. Ah ben, on a prophétisé. Hein? Elle a aussi quelque chose de Dieu. Hein? Mais il y a une Bellevue. Pourquoi? Parce que Bellevue a fait sa action de grâce. Pourquoi? Parce que Dieu l'a béni. Pourquoi? Parce que Azotambolane malamu. Mais est-ce que Namokili Oyo, Sokyo Edaka Mutu, un jour na vie mutuana, azali sous na droit. Yako propulser tout, yako avancer tout. Wana eza spécialité na biso surtout biso ba congolais to lingaka ande biso to edaka tant comme ça tant o aider na gauche na droite oke o chubi o aider na gauche na droite oke kuno pomper lokola ba kotizaka mbongo pona ko aider Bellevue ya bimana ndako bandaki ovanda ya ba misi ya mama ya Milo lelo o loko a Bellevue a komi na vini nzamba pambola à travers Bellevue. Et comment on peut savoir qui peleke, c'est comment on peut savoir koloba loba la famille. Nous devons savoir les gens au bazar tout autour de nous. Tout ça là makambu na sentiment te boyebi biso moto fongola ba porte belé na ba makambu oyo to exposa yo moni ke o penza za pire ngati kana fongolele likambo le msusu na ozela ngo solution oyebisie makambu na yo o fongoleli motema na yo mais en retour ezaka ba désastre o to koma o mona mokolo lelo. Ce que tu es na famille haute, tout mona haute, moni mukanya, tout moni grâce, tout moni décor, tout moni maman nabiso Marie-Hélène. Maman Marie-Hélène a pasteur na filmé haut. Mais tellement qu'il y a ça la musala na ye na meli melo. Qui pastora ya ki mwana nzamba so sana ki meli melo tozo mona o ezo koma na kata libota nga na mona o déjà parce que décor déjà nenga zawana ake déjà kozwa akendaki de apo simba kisi mbon to mona comportement ya mukanya ndenga za ko se comporter mwana pasteur to mona grâce même ndenga za ko se comporter na mukanya ndenga za ko se comporter to liobite que so pasteur to lobite que so za mwana pasteur faut za la 3 fois 100 mais faut quand même que za exemplaire. Faut avoir exemplaire parce que Bible et le banabiso que il y aura une différence entre les gens qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc différence wana faut ezalaka quand même ya au mona ke accoutrement ya mwana nzambe ya moi ina accoutrement ya mutuka bonde toloba ke muto asambela te quoi. Mais Marie-Hélène ye moko na ndenga zawana akota na nupena na deep ya musalo azo salate prévane que moi na moko décor azo loba na yango décor avant de se pour leur dire que azo ki ngo simba kisi mais faut voir maloba o mama lobi et tant que servante de Dieu akoka ki loba makambo wana te donc tout le monde ke ba tout eza na étiquette voilà si je peux dire au mona mutu bozo oyo mutu boy nzoka étiquette to kuyebite ekosukela Marie-Hélène ndenge nini na bana na yenyo surtout moni sato to ena ka papa na biso gi est-ce que atiki pena misala oyo babane ko sala atiki yango pour de vrai. Parce que tout le monde qui Serge aloba ki atiki mais ye onzo kazo continuer tout le monde a gi ayoko déposer ba outinyo surtout ba pesa pour na pouvoir pour na mamisa na banga mabe ayoko déposer ngo lelo papa Serge na minute siko gi fois comme a doubler a tripler a quadrupler ba prière pour na ko sauvegarder eloko yo ezakati na ye sinon te bakozongela ye na tuku sambo na sambo mbala sambo. La grande famille de B52 toke na famille bekota ba gesho na gesho na Pierrot na dingizwao bazo bomanga makasi gesho
Na habité dio na bino ana soki en tout cas félicitations hein, parce que toloba ngo so bato ba sa msala kitoko to zala wana pona obeta maboko to zala na pona ko apprécier misalo ezo salam. Donc soki otiki eloko tika yango na bosolo même nazo sabiso ka na bible po bible loba soki okosala eloko ateza nango ya mokie mais ezala bien fait wana nzamba akopambola yo. Mais ce que l'on sait logo moka munene qui pour juste pour faire voir aux gens, mais à l'intérieur c'est pas ce qui s'est fait. En tout cas ça nous ça la punda. Et ça quand le quoi ton vie désolé la bam 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 bam. Donc gesho na Pierrot ba mo na ba makambo nzambe ko kumba aventure ko. De comme na mbuzi ba aventure penande ba osala ba mi balé. Bazo yeba te que nzambe tant ozo salela nzambe faut salela na motema mobimba de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme quand tu sers Dieu. Là au komona makambo oh sala et kende de l'avant. Oui, la grande famille de B52. Je nous assure hein. En tout cas le lot total la 4e partie à saison 2 ya film na biso temps de la fin. Non, tu es la biso moi partie muki oyo boyoka nenge bazo sabo la belle vue juste parce que azo sela nzambe na avec ses biens ndenge bible lobi ton ozo sela nzambe faut sela nzambe na bozwi na onyos côté kuna o mari to monique o mari penza akoti na mozindo a losambo to ebite ekosukele ndenge nini nzambe akosala grâce akozonga ndenge destiné na ezala kito ekosuka ndenge nini pona ndeko na biso o mari parce que ye pena to mona neti atiki pena misala ngo o babandaki osala wana de vrai parce que de un ezala ka volonté na ete ezala ka envie de sala kae kolula nde sala kae aka kosala ki akota na misala ngo vie appréciée. To beti c'était na vie appréciée. Papa na biso Moïse Matuta ye mbali kambo. Nanzimi nalia lipa koka uka kasina kimya na motema e. Lia lipa no uka moza na kimya na motema meke olia ba hamburger, olia ba steak, olia ba T-bone. Mais osana culpabilité moko na motema na yo tu sais que la mbongo ozozwa osana kimia te la nuit quand tu dors ozoyoka kuna bazoko tu n'es pas à l'aise or que butu nzamba sala butu pona to pema po yen alpema atenda obate la biso mais pona biso to pema mais yo lingi vie apprécier OK pa maman mo bekuna na coin asoko lieu longi OK pa koko mo bekuna alekiso na sama kolo. Pour la nini wana posa ba jipe bandolanda yo olingi vie apprécier. To lukaka bénédiction de l'Éternel parce que sa bénédiction ne fait suivre d'aucun chagrin. Félicitations, merci beaucoup Bella pour na film oyo penza nzamba pambola esiko zali. Na ba artiste nyonso ba acteur nyonso tout o ba prester na film oyo. Tozolanda film na biso temps de la fin. Tokoyeba ekosuke la bango ekosuke la biso nyonso tu awa ndenge nini na kati ya film oyo temps de la fin. Nazo meka ko tia moi partie oyo mukie tous ensemble to meka ko yoka ndenge bazo sabola Bella epesi pasi epesi solo epesi mawa komona ke tina etonga nzambe nana nga jijite nana nga pe parfaite te. Mais makambo ezo sala mana be église o mona muntu akenda shondo robo shekere be yeke mama shokara ba ya ba. Mais soki azui muntu na ko sukola muntu. Soki abandi ko finga muntu na bavandi 2 3 babanzo taye komba muntu. Omiyoki na mawa. Parti ngo yango na zuchela bino boyoka. Merci. Bo s'abonner hein. Abonnez-vous massivement à la B52, la mignonne officielle. Je vous aime. De la bâtisse sur Nanga, tout partage à nous. Faut n'ébisser, mais oui.
le lendo wa nini ngo mama. Bino kutumbu tshaka mbongo ebelete. Ntango ba sera zo lukaka ndako wana zo telinga na mama bongo na 1000 zo nyokola ka yo tshaka combien 40. Eta 30. Uta 30. Ngaku na tshana ngaka 10 ndeti. Na tshole kabila. Nzamba lobela batu nzamba lobelanga ndeti ka iba ka ke momo so omogezi je te jure. Nzamba timbelanga bi ti mwana nga. Tsa 10. Moi ça non comment yes. Ah comment tanda ko tala mbani l'église. Akota ndeni? Boy. Tema no la sanata. Usikate tusanga. Wana sko moi la bwana. Alo mona lisu ba écouteur ana tena iPad neka. Dada. Wala ngana nota. Wana ota ondeni. Saka boy, c'est bon, il y en a un bon cas, c'est bon. C'est pas bien. Mais mine de rien, ça va changer. Mine de rien, c'est le lendo là hier. Quoi nini? Bisogno. Donc quoi même ça tamboulé. Yo peux remarquer ka bongo. D'abord mon akeli a alliance. Et puis à comment la bizarre mort mardi, quitte mardi, aina talon. Et bon, ah oui le lani, il pas passer ya ibango. Aina nini? Ala ta talon chaque dada. À comment on a torturer baninga. Oui, qui moi. Et puis, sur la c'est que ça est un beau sur le talent, on a le bon macron. Pour la télé, on presque mingi. La ligne là, t'as un moyen. C'est que ça a yango, Isaac n'a yango ya. Mais, oh, ni kinda. Et quand on a mis Tumba. Mais le souk, on a dit, personne à Wendé. Yanine. Elle est pas mboulée à Nat. Lundi action de grâce ya nini yango semaine bandi problème les na kati ngai nde lolendo ana komina onde na lingi te bible lobi il résiste non seka l'expression zozo énergie zo bête les zo pesa nga posa sina longwe na ndako na yeti yo moni yango mukie na lati tolo malema na matingo manoti lati nyake toi na nyake toi likinda na ngai yo moni yango exagéré là te mais mine de rien to c'est quand même ça fait mal nabi il faut action de grâce ya lundi dimanche au teki lundi on fait l'action de grâce nini c'est un bon sani mardi a yesu action de grâce il y a problème ni de action de grâce pénible ça ne va combien ngana yebi bongo na compte offrande ataka ilo moko pour uzaka fe ba ko luka bat ba compte offrande ta nga yebi ba ndo salam ndo landela enveloppe c'est comme si na remarqué pas enveloppe ni ha ko ma belle vika pour pasteur atimbela ke mbongo ebele je te jure ça non va pas comme la combo akuma ko koma kombo na enveloppe ni belle vie pour pasteur ayi bakaki mutache beli na guild omuntu ke woni za mulimo kitisa baninga komona baninga pa yeso yo abosani ngonga vina ngeko beta mokolo nini papa Numa fumbo na mayonnaise pondu na mayonnaise oh la la mignonne botita la